Est-ce que yebi ke ngam na yebisa Mike Mkebai olata pantalon kiacha marche de santé. Est-ce que yebi ke ngam na gangela nanga président Seni azong sa ba voir o rappel zonga. Bokecho la mama de waka ne mona ba selo ba kizengi. OK poto ngom na lo ba selo bo bongisa ke. Ngala boza selo nga est ngane na zabo. Ngana bango c'est pas la même calibre. Lo ba o congolais azali bana la besoin yo kapoto ko tente o utotanga kombo. OK tu prends. Voilà. Donc tant on sait que mission na ngayo za grand, faut luka ba komba batapua. Oye na ngone mission na nyati. Neti muto tangi bokechu. Pike mboka na so ba beza minerais za or et za diamant. Et mona na ate. Mais soti muto e mona. Yo kana okoma mdu bokechu. Oyo ka tete malokwa lituma. A licencier le ba kumba moto. Dis-moi, tanga futi ba minerva le belé à dollars. Na retour na ngofa kumba moto. Oh. Comment muto bokechu? Est-ce que comment muto goza bokechu? Pour kana te lelo ba elibiso moko ya français et ça très difficile et très dur. Comme on a ngoni, saute mouton. Saute mouton c'est un moment difficile. Quand on a mouton, quand on a la richesse, donc ils ont des bons sanzela. Mike Mkebai tanga finga ki wera finga jibe kofi, et ça le quoi finga bisotu. Pour moi aller en musique. Mike Mkebai, à la tano ketcha marche de santé na parlement. Faut qu'on se réfère d'abord na combo moutou. Ba benganga odi le manzaka moi sinzambe. Siko oya na combo mo bokechu, et sonne le go le rappel metoboki. Babokechu baza batorotu na kana be mission ba laksa bamba ba tintin. Omoni be mission baza pona ba tintin. Ngalelo na comment regretter. Pourquoi na lobake fe na biso ki mbuta mutaboma aboma mboka. Yebisa ngalelo Kester akufi. Ozi mutu ko felo tie bande kwa Kester ba uti bandu baya olela Kester wa sir bazong. Mutatala Kishasa boyna. Atala Kishasa na téléphone. Akomi yango azonga. Oui, bon, c'est combien d'effectifs, combien de dieux bâtissent. On a comment le bataille, le bâton n'a qu'à son innocent à au bout des fallis. Un innocent, qu'on le bandit. Un innocent, non, cause il n'y a pas de problème. Tant que d'autres qui innocent, va chrétien, va falli, malin, va comme pas, où est Rana Jibé. Faut que maman salon des mains. Innocent, ça n'a roue, maman a bêté à canoë, si maman utilité. Même na tchang au combat, dans l'intimité. Kongo teke TV Yasi Bumutombo Bana nyoso ya Kongo Bote na beno beno luta Na emission Yasi Bumutombo Kongo teke Kezali ya beno mosi Kezali ya beno mosi Bana Kongo ma Salut, na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox 207 votre humble serviteur. Merci beaucoup na ndenge bo pesa biso confiance. Toujours na chaîne Amino Congo Check TV. Ya yé moko le patron le boss Sibu Mutombo. Ya bisa rabino chaque fois contre za na biso na bino to sala ra musala to pesa rabino ba maezo le kana Congo RDC. Merci beaucoup na bana mai nanga tout bana membre tout. Lelo naza na honneur mingi ya koyamba malgré to mona na kala. Petite sœur propre, Odile Manzaka, mot d'ordre exécuté. Tu reçois sur le sujet oyo, et sur le cas tout autour, il y a des musiciens. Et puis moi, Mouké, na makambo et salami, ndekona biso bokechu premier à 4 drapeaux à RDC, à passer drapeau RDC à l'habito zonga na Zaïre. Odile Manzaka ponaye à Rolobanini par rapport à la réaction on a ndekona biso bokechu premier à Sali. Merci beaucoup na Chira Kinzingu derrière la caméra. Merci beaucoup na base nanga IDPS na Londres Koko Pangasudi Bikou les Brais. Voilà, nazo kota déjà Odile Manzaka. Oyo nazo saluer déjà. Bonsoir Odile Manzaka. Ouais, bonsoir. Donc bonsoir na téléspectateurs tout ya Congo check par rapport à image et ça Odile Manzaka moi Sinzambe mukonza mot d'ordre exécuté par rapport à image. Donc quand on est dans le banaro les gabongote ça pourtant on remercie. Merci beaucoup à DJ Mignon pour l'assistance et merci beaucoup à Yambala Nanyangara les Tirques noirs. Merci beaucoup à toi hein. Viens Michel Mbongo l'argent l'appelle papa. Hercule Banvoua tout depuis Londres Tito Mekio Kangami. Merci beaucoup à Brigitte et Maya Nakatia Colonne hein. Papi Mbala Motonga Motema Berningo Issa. Merci beaucoup à toi na Robo Sanate yo lingana fan zapena fandi. Donc je te remercie à passant. Élisée Bokota, c'est mon général. On a mon mimi tike va mi check jamais de check. En tout cas merci pena yo mtozo attendre yo to pendant te beta masolo par rapport à l'actualité ka ndenge zala. Voilà, merci beaucoup DJ Mino kala minute to revanda. Fona na tika maman Jamba Koukas la bior de Lix. Merci beaucoup à grand prêtre sous les Bwangala. Asanga kade. Souka. Voilà DJ Mino to solo na pe poni ba DJ ba okufa kufebele bona lona balanda ni soki 3 mobimba. To solo lango. Voilà Odile Manzaka yo opesa ka mode autre sécurité.
to banana en entrée de jeu ndeko na yo oyo azali congolais Bokechu premier à 4 drapeaux ya RDC na ngana za na drapeau na maboko po to solo lango pena bien yo étant que petite sœur ya ba musicien petite sœur ya ba politicien yo moni réaction na ndenge ni. Merci beaucoup fait mes questions na monyon trop tralala na monyon za tralala trop za na pona ngate oyebi ke naza les seules chroniqueuses ayamba les seules chroniqueuses oyo ayamba général oleko na YouTube amisuba yamba te na oyamba. Est-ce que oyebi ke ngam na yebisa Mike Mkebai olata pantalon kiacha marche de santé oh est-ce que oyebi ke ngam na gangela nanga président Seni azongsa ba pouvoir oyo rapé zonga. Donc tant on sait que mission na ngayo za grand faut luka ba combat batapua oye na ngone mission na nyati ndeti muto tangi Bokechu yo kana okoma muto Bokechu oyo kate malogwa lituma oh comment muto Bokechu est-ce que comment muto goza Bokechu faut que se référer d'abord na komba mutu ba obenganga odile manzaka mwasi nzambe siko oya na komba mo Bokechu eso na logo loka pe metoboki et ama donc comment Bokechu tu le ba Bokechu baza ba toro tuna kana be mission ba laksa ba Tintin au moni be mission baza pona ba Tintin na ba terrain ba kicker nde faut que tuna ba komba ba Bokechu mais pona okene pe tant que congolais nga lelo na comment regretter na ebité Mobutu era bana loba nyenyenye na ebité nyenyenye na Mobutu ando loba po belisa ba congolais maboma to ezara pena bitini ando loba nyenyenye apparemment ndire batutu bazara sera Mobutu lelo mituna bango sa soubiante oh oui de apparemment moni nyenyenye Mobutu ando loba on dirait batutu bazara sera Mobutu mituna bango sa soubiante comment d'être na temps normal oui ve ngape na temps normal leo na koma loba boy nalobi naloba ngo grâce ya Mike Mkebai akracha sur ba musicien et nga odile na yaka ko loba boy Mike Mkebai alata no kecha marche de santé na parlement o comment et puis naloba ngo pourquoi parce que Mike Mkebai azaki a mibenga ki député un député il faut alaxa biso exemplaire ya musala osala akoyaka ko finga ka batute yango na loba ke mboka na biso etangol voilà eza pavillon 8 wana eza pavillon nanga comment ya pavillon nanga ba bongisa yango bandaka pona kota même to kanganda zakate oh siko yango ya remplacer voilà comment siko point na loba ibongo na loba ibongo suite ke biso tout ba congolais ngana olingate congolais zoka ngapesa nga passe Mike Mkebai tanga finga ki wera finga JB Kofi eza lokwa finga biso tout pour nga ali na musique nga 5e na biso abeta pas JB non Fuji o bon a déjà mission donc on beta mission le mobo o beta diki ba mo fozonga et puis yo peke tant que petite sœur ba musicien il y a ba mission tout par rapport à image yango mona loba ke Kongola ko voter lelo azate na boaki Kongola ko voter te oyi pour nini ko buka na te lelo ba eli biso moko ya français eza très difficile et très dur comme on ngoni saute mouton saute mouton za momo difficile congolais muso zo kanzango za richesse ndoko zo bon ezande ko bongsa nzela ba créer maman na combat français saute mouton ah congolais mo vandi babi mboka na biso comme na saute mouton ya boulot nde biloko olia koko na français par rapport à image on comprend après na ko lo babo congolais za besoin ka ba saute mouton te ngana ko zo tamuso za modito na ko kabela pe mutu mais soki wana te tona bato muso atanga ba université ba licencié lo ba kumba moto dis-moi tanga futi ba minerva le belé à dollars na retour na ngo fa kumba moto yebisanga congolais so pillage bimi o pillete comment si ko so baza sans congolais soki kande leki ne fo akata drapeau yango fo yo ka siko place ngana oyo koma veyo sala nanga mission fo landanga indusa comment yo za lokwa ba ki chuchu te yo yebinga bien tant to sola photo sola na ndenga ndema ah to qu'est-ce que sans polémique to même par rapport à image moni lelo to na di congolais mo be basala batanga ba université ba licencié ba nini bango tout 10 ba kumba moto comment oyebi ke mboka na so ba beza minerais za or eza diamant et monana te mais soti muto e monana est-ce que vous avez un congolais voilà yango mona lobaka na mission mo be congolais ko voter azate omoni parce que so bandi lelo nga lobaka mutabo mboka o ezaki mbuta oh oui muta na boloko keba na boloko dile manzaka naza le seul mutu o ya lobana nanga zongsa ba voix o rezonga nga odile manzaka na ebini naza comment c'est quoi ça mutu ba asima na yo mutu ka nga monde naza bo na ebi code pénal
nayebi que so meminga na nga samba trop et puis mikolo biki on a parqué et monkenga voilà ce que on doit que na proprement mikolo ko mama okangisa nga kutu no ba mekate yango ndo solo lati attention mamba oyebi lelo bino ko mama na mo danger or que président ya États-Unis ko komele pe lettre yo bo ya tangi à répondre yo mais pas biso eza ba kawana te tant to ba vérité olobi ba kanga sur base de quoi toloba o congolais azali banda la besoin yo kapoto ko ba place à tente o to tanga kombo OK tu premier voilà pourquoi na loba ke fait na biso ki mbuta mutaboma aboma mboka yebisanga lelo kester akufi ozi mutu ko felo tie bande kwa kester ba uti bandunu baya olela kester wa sir bazonga mutata la kishasa boyina atala kishasa na téléphone akomi yango azonga oyeba baxi combien de effectif combien ba dio bakisi so kongola no leo ekola fufa komi na sakom très bien tokeno siko siko yebisanga lelo est-ce que congolais nyonso o aza lelo ana besoin de akaba bongsake ba prince banda so landi avant na après tozaka na même makambu ba bongsaka banzela donc c'est pas banana na libumu il faut banana libumu parce que congolais nyonso tout est akufa moni ne ba bongisi prince mususu akufa prince etikali mais so alia ki fufu na e akufi na fufu na libumu so amela ki bière na akufi nango congolais la mutalingi divers alingi kama alingi tomate alingi courrier alingi décodage alingi faka alingi précité alingi machine à voter comment allez ko doke pa muto tangi ona kizengi comment bokechu maman ya Tintin bokechu la maman de waka ne mona ba selo ba kizengi OK poto yango mona lo ba selo bo bongisa ke ngala boza selo nga est ngane na zabo ngana bango c'est pas la même calibre comment ngana bango c'est pas la même calibre toke na mam salon normal soko lo ba pona mboka lobela pona mboka oui ça va me condamner azate mais au kata drapeau mboka pour quelle raison est-ce que drapeau za eloko ko loba pour moi la ki bobolela mutu place comme koma to longwe na RDC to zongi na Zaïre ba benga susu de république est-ce que yazaka na RDC bandaka to yazaka na Zaïre yesa comment na RDC yo faut tourner banda RDC banda yo so za na RDC yazaka na Zaïre sera nyenyenye yango moni Lumumba kufa pona tomate ba benga héros national ba Tintin ozo comprendre voilà lela pona mboka proprement donc condamné acte wana boke tu asali lelo bango balela pona mboka basala nini pona mboka bana école moko batonga te ofele mwana mboka bénéficier eza ba politicien ngo ba député ngo basala nini pona mboka kaka bazaka na ba fitilité mike bazaka kende na baboto kuta ba champagne ba panzaka basala nini pona mboka bana susi mboka te yoke poto comment oli hamburger ole boza souci mboka soza souci mboka mutu aza pena souci mboka zonga kishasa ya bundela mboka wa donc bokechu premier zonga kishasa zonga kishasa ya bundela wa yoza souci mboka mais obosana ke bino bo créer le mo ba kongala ba betaka na poto te bo créer le mo ba combattant mais bazo beta nisi wana bozo bundisa ba beta te baza bana ba congolais c'est que zo bundela mboka ta voilà Odile Manzaka vraiment très fâché toke na biso na question suka poto okabwana déjà ba osala biso sin Kofi Olomide aleki na émission moko ya libanda alobi akufa kala mingi te na soirée moko ya munene kaka ne papa wemba lobaki pe Kofi Olomide pa lobi ngo toza kuna vidéo nango ba illustrer biso azo kufa na soirée moko ya munene et puis ba fan na ye ba mona yete ba tumba ye na leta elembisinga pour l'émission ngo ce Kofi lelo comme lo babilo kwa ndengwana c'est grâce ya babatu na biso lelo mona mbaokanga mutu 9 chansons na Sansir banzembo o ebeta déjà Sansir sur les vrais bandango ne bandeli balobango dobindele kito tant to yoki ngo déjà et ça li ba année boyokanga ngo lelo ya quelque chose dedans ezaka makambo to mona te yango lelo na komo lo batale lo batunanga question mo innocent a obude fali un innocent ko lo bandetini nazande konopi un innocent non kozande konanga ya pas de blème tant to tika ba innocent ba chrétien ba fali malin ba ko me pas ba wera na ba jibe photo me mama salon de ma innocent za na rumba moko bete ya kanu esima mokilité même na chango komate na ndimité mais combien na 12 millions lobby y a pas de blème na ba 12 millions y a pas de millions ate diamant yo tanga l'émission na ngofule azana to benga mona moto tune diamant na tanga ka eloko kombo sonné bien o tanga fali o tangi diamant o ki te place ke kombo na nous bomager innocent amutaza innocent oloba nini soko za pour le loto yebi ke kana mona première featuring à innocent basala on a fali tozonga rapesima babi ba vena musu mutu ba pousser asala batente ba vie wana ba ya awa il fallait azandi aité
ndia yango wana esika babomanaka bimisa musique fali aza ndia ite yazo beta makambo yazo pesa makambo po ayebi eloko ni alukaki bango ba mema musique na polémique bravo à Bina Filé et merci beaucoup na dédicace na yo na kozela merci beaucoup à Robinho Mundibu en tout cas na Leli mais na kozela kaka merci beaucoup à Diego pour na taxi jaune on les a bateau bakantinga na ba dédicace na ba disque comprendre to mema makambo selon ndema musique bango ba boulé musique eza polémique or tant il fallait zo persa zo kende ko luka libanda ba featuring. Comment? Alukanga ba photo. Aluka nenga nini batekaka disque. Aluka nini bakota ntempo na YouTube lobby pepe sa makabango batika la distraction. Ba vendre la victoire bateka ba CD. Lelo wapi fali. Voilà. Lelo fali, lelo adusol bango na makolo. Moni disque ti jeudi. Mutabi mate. Bako tu bando ganga bazar. Bazar te pour nini? Ko boulette ngana za mwana le roi de la forêt. Moi je m'appelle Odile Ntourna Milando. Mais pour na wera na koma manzaka comme Ntsone Odile Ntourna Milando mais pour na wera na manzaka comment na so toucher mon continent comment mais na lobela kama fali parce que fali ala ki se loko moko o ba mission bazangaki alongwa pas kofi na ba douleur matika la sa vidéo fingate comment alors biso bato wera to soutenir fali bato ba balukela ba finga wera na suite na bango le to za tala fali lelo. Si j'ai dit voilà venez au Koffi Olomide à retirer malobana en tout cas tozongi pour la Koffi Olomide on mona la censure bozo boma ba congolais bozo botiens so da mo français makasi soti bouton tozo zelango kaka botika musique elle soti mouton te Koffi aller sakaye morote azana ba omba azana ba musicien belé o disque on est koteka apesi ba musicien balé si bana congolais vivre mais tant bo boma Koffi bo bomé mota bo bomé na batunyo sona congolais kufati wapi voilà ba motena et puis eloko zo sala bango bakanga ba musique ba Koffi po mindele bazate na kati soki mundele mo azaka na kati meleki tala porno ne batala ngo kapo mindele bazana na kati yo mona de bakanga porno mindele bazana okanga ngondeni banze mukuta ba danger ba étranger mindele te ba congolais ba complexé kanga porno lelo bana ba komota chombobo amona nde père pa so mère tomate kanga ngo comment siko soki biso tozaka ba mindele to bando latsa bongo to wana pepele yo yebisanga lelo to mona lelo ba film o ekotela biso ba komokanga ba chaîne na biso to ke ça ma ba tente na bango po to tala ba série wala to mona ne papa na maman ba passo ba tomate comment congolais voilà to comme na suka vraiment odila za na kana makasi ba mbote naona banani te mbote lelo ate mais wana fana vandi sara muke maman ya pesi mbote wana club de star mobimba ba mbote na bino par rapport à image na pesi mbote pas ya Tempête Matondo mo pépé à Paris, Vieux Robert Kinzondo motema Meje mo Patibi, King Foreman Marcel les grands gestionnaires de Paris, Arsène Maving à force divine, ma maman chérie d'amour, maman Moukire Génie, Élisée Bokota Scali soit mon kondi, mon général bien baptisé chez les rois de la forêt, Yoyebi. Voilà, merci beaucoup Ezaki Bongo Odile Manzaka. Voilà. C'est la fouba fingangat. Oh. Numéro nanga WhatsApp c'est plus 243 89 85 85 deux fois 351. Donc on a numéro wana. Non, après on appelle bon dans le bas. Plus 243 89 85 85 deux fois 351. Facebook non so betika manzaka odile. Mutunya sa numéro nanga. Benganga to solo la bien. So benga po finganga. C'est que yo na vino kabona téléphone appel nyoso bando ya mato kansanga. Pour makamna oloba no. Bo s'abonner massivement na Congo Dialogue. Merci beaucoup Ezaki Bongo Odile Manzaka, merci beaucoup na assistance à Karine Massimo, merci beaucoup na Noël Diable, moi na Bandal, merci beaucoup na Shira Kinzingu derrière la caméra, tozaki na chez Benny le visionnaire et sika au staff Bazali Odile Manzaka Zali, merci beaucoup na DJ Mignon, on a bien koyamba kamik ten émission. Staff nanga tout bana membre nanga surtout ya Canada Niki la mère des garçons na Bossanité Rachel Mungenga la noblesse na peso bambote belé merci na babonné tout ya Congo check to kutani à la prochaine avec Boss Sibou Mutombo merci na Darling Love ma petite sœur chérie Pilipila Mouké et Swaka merci beaucoup bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne mais viens nanga Kim Kinzimbu na comprendre était Noël Tinda pas Noël, que tu en as bien à Kim Kinzimbu. Tinda pas Noël et ça la bien. Ciao.
bana nyonso ya Congo bote na beno benoluta na émission ya Simbu Mutombo Congo teke ezali ya beno mosi ezali ya beno mosi bana Congo ma